Mantondo bandeko balandi émission tokanisa mboto na bota mabino. Mbote na bino bandeko yonso bokolanda biso awa na République démocratique ya Congo. Mbote pe na bino bandeko yonso bokolanda biso bongo libanda ya mboka na nzela internet. To tombeli bino poso elamu na nguya ya mfumu kimbangu balongo pe bankoko. Biso to meseni koloba biso liboso na bino tokoyaka benatina seoko koluka kozongisa conscience ya moto moito na nzoto ya moindo po uta mwantango moindo akoma kotambola na ye sans conscience na kozanga conscience yango moindo akoma kolia na fulu moindo akoma kolata na basuva to maya bato ya yebite na mokuse moindo mobola ya mbonzoka nde ye motafandi na mabele ye tondankita talantina nesongia nzila fumukusu kia mzana mpanda na ngola ba ye lisusu neleko yepo ya kokoba bongo misala ya 1921 po nini te bangunza kati na religion africaine vutuka fumuki mbangu ba ye lisusu kozongisa moindo na esika babungela yango biso to kobunda tango yonso na tina kola musa makanisi na bino lelo manaka tokanisa liboso na bino tokoya tokosimba baspe bomo mesano bandeko balandi mikolo mileki tozalaki parmi bato ba se prononçaki na media tango ba interpellaki ndeko Karmapa pona loyembo na ya yembaki ya mama yemu hôpital général de référence ya mboka na biso tolobaka eloko moko na bamanaka yango tolobaka soko basali yo reproche kowela kosilika te ze injure te bomba na ino kanda na yo banda ko analyser reproche wana soko na suka ebimi reproche non fondé wana sika tomboka wana sika kenda kofunda na leta ekomi provocation ekomi oyo yonso ekomi pour analyser. Mais soko omonike oyo balobi yango ata etushaki opose na miso ya bato bongola ezaleli hôpital na biso toloba yango kala toyebite poso parce que bato balingi kotia biso kate bato balingi ko combattre oeze salut na bango lobiko na bango yango ta mosu bato bakaptaka biso malamu te biso to dénonça mayema kolekaka na ba hôpitaux wana dite bo hôpitaux ya minene ba malade d'abord tozuna no sur le plan sanitaire awa na République démocratique ya Congo ministère ya santé azenzambe neteni ya santé ya ba congolais ministère ya santé bonzambe ya santé physique et pas ya baindo ye mota simbi santé physique ya baindo carrière na bango ya mingi ezeka ba vaccin biso to tunaka ndeko moko mais ndenge nini ba ebele ya ba documentaire ezekoleka ba vérité belé dévoilée na ba lolenge yonso na ba documentaire na ba nini sur ba vaccin mokomona oyo akomi ministre ya santé la première des choses souwe na ye ba beta ta vaccin mbala misato na mbula na période na ye biso to mona kangwa normal mais bato yo bazena mote ba yebaka ndeko moko ebisi so bi même bongo kanti ba million yo ya accompagner ka vaccin ministre ni akokia kota na ibonga wana alekisa yango pamba ah bon donc po ya ba million oyo ya zena ngo posa po tonga kaka ndako po tambola kaka na mituka po tinda basi na poto bana na poto andimi na ye ba millions de personnes ba kufa na ba vaccin ya mabe yango elekaka
bandeko balandi na yebite soko ministère ya biso ya santé bakendaka mikili ya poto lelo ministre ya santé na biso afanda na mikili ya poto awumela na mikili ya poto ayebi organe ya santé ya mikili ya poto ndenge yali ayebi mais nayebi te vraiment c'est regrettable na ba période moko awa ba chinois bayaki na babiloko moko ekotaki pe ba West Afrique ba indo pe lokwa bango baka babolole bakotaki na kopango osimbi appareil elakisi ba maladie nyonso na nzoto ba osale l'ordonnance ya bankisi okaka bango nde basala bango nde existaka nulle part examen gratuit mais ordonnance qui se bandit na ba $150 mata mais ça qui que kaka na ba biloko na bango wana ya lokuta wana osimbi kaka soko souris soko eloko moko ezelo kwa scanner ebimisi maladie nyonso ba mona bana mibali mobali penza elenge mobali yako sala examen ndenga simba ke eloko wana abibi na ba règle douloureuse mwana mobali jeune garçon abimi na ba règle douloureuse et salaka we salaka e bato mosusu ba qualifier bango na ba maladie mosusu abi okosi oh non on a trop le taux élevé à sucre kala mingi kutu to ko sala soko crise moko ko gemme ma AVC te bokosi ba kei ba célèbre biloko wana nini bazalaki ko pesa bato ba complément alimentaire toliaka na biso bien biso ba congolais ata tokanisaka toliaka matembele pona pasi yango kutu nde resistaka po soko te nde mondele sa silisa biso donc lelo na bandeko bolandaka ngai yawa soko bokanisaka ke oliaka matembele bitekuteku bowa siedi konyi mutengena yoso yoliaka soko kanisaka oliaka ngo pona pauvreté yebake yango nde sunga telelo to se maintenir en vie yango nde sunga telelo to se maintenir en vie po sokote na mopepo ba bebisa na ba mayo ba bebisa nde si exterminer biso ba indo surtout biso ba congolais motema o bango ba monaka ke soko ba effacer kaka République démocratique ya Congo noyau oyo et sili po ya bango ba réussir mission ba sele biloko wana o ezali ko pesa bato ba complément alimentaire mais lelo bo sillonner ville province de Kinshasa bo sillonner efungwa mikutu lelo liso ekomi lokwa mayebo na période nango partout koleka okutango est-ce que tozemboka ya bato biso tokokenda na Chine tokenda ko imposer biloko ya ndenge wana te histoire oyo kaka euti ya maître na esclave na ngambo ya européen yango meme histoire ezeko kenda pe na ngambo ya bato wana baze misolo kwa bamonaka te bandeko balandi ministère ya santé na ba quartier bokomona ba centre moko boy ba dispensaire bokomona ba dispensaire moko boy basé na microscope kufa même microscope wana on dirait qu'il ba période moko na ba Hitler on dirait microscope wana yaki ba période moko na ba Hitler nous autres on a pena vieil matériel ko donc eloko moko bi bende ya kala ekufa pe loko ba télévision ya Tatung
po ya bato wana ba malade basé ba client. Donc ndenga bimina ndako mitikeli mbongo bilei te. Ndenga zena centre soko na dispensaire moto liboso ko ya il faut son bisaona no soko carnet soko fiche balobaka. Fiche combien? Bah, vous calculez déjà $2 pour ce que son fiche à tous aujourd'hui au bimisi son bon ma case de traitement à lobby, examen lobby déjà na bon fiche $2 wana ma deso ko kota na moto. Le temps deuxième moto ya ko accompagner o ko pesa masango na muteke o bana ba kolela. Wana c'est ko le kana ba dispensaire. Et c'est ko le ka bongo na ba dispensaire. Ba client. Ba dispensaire ba moni ke bango ba tikali lokola bato kaka ya bambongo ya mike ya kolia bakomi ko signer ko botisa ba dispensaire wana soka zena moi 3 portes il y a 3 chambre moko komi maternité infirmier kaka ya kana mo pasité mutolo bakata kango soko na distance autant de centimètres et ba mekeki moko simbi ou simbi. Et après, comment on dit ça? Eh bien, vous savez combien? Ce qu'on appelle si, à Talina Bopito, il y a minene, batia moi, facture à l'école, moi, autant, il y a le moi, $5, moi, $10. Ce qu'on a 5 à moi, 180 000 habitants, bisous, tous les 150 000. Ah, ouais, bien, qu'on a 180 000, 30 000, on consomme la moi, un petit bateau, bongo bateau, baye. Donc, le quoi bateau, zangi mon limo, il y a conscience et katina bango. Azekwe bate motuka bakolo banayo faut ba changer ba piston obi bon lelo na zena misolote et fana nango nano ata après 2 mois on a dû mission na lukela ba piston et 2-3 mois on sombi ba piston ba remplacer mais nzoto a motote moto bandi kaka infirmier zesoko a de soko nini balobaka docteur ici fait baka ko beta tonga docteur bande ko balandi mais tolobaka bolandaka biso sans tendance et sans parti pris toze ko luka bolamu ya bato kozanga bonzambe pa ya baindo e komisi biso lipombo bato ya maboma toyebi ko se situer te toyebi ko tambola te toyebi ko vivre te tango toze ko mona to vivaka tolobaka toliaka tosololaka toze malamu danger yango wana toze bato ya maboma ba vivaka pe mbula pe zeko bakisama po ba doublaka na AGT loko ba doublaka na ba na AGT motali boma ngala bazeko mona motali boma moko azaka ayaka soko na musée Kabila ba yibaka soko biloko bato koma liboma azalaka kadogo mwana moke lelo ko mitata mena liboma na ye e alata ka pantalon moko e pasuka bolumbu bandi ko mona na banda azalaka elenge na ndenga ezeko kola na kibotata na ye e mona na kanango ka na liboma na ye pour vous dire que kokanisa te lokwa to vivaka lokwa to liaka to lobaka to sala ka yonso to ze ko sala to ze bato te to se comparer kaka na ba peuple mosusu moto yo zaki dispensaire ba chambre wana zaki pona ba perfusion sika okomona utiliser salon ba perfusion comme na salon ndengo koti e otala moto no e ngaye yo te ba otianga mayawa e tension pena ndenge bwaka ki ngaye buke bo solo li wana na chambre kuna boki nge ba boteli kuna bati mwa dembe tu mupandi wana mwasi waze ko bota bakangi mwa dra ba sombaki na zando a boteli wana boko kamwa chambre etikala ki kuna e komi salle d'op baze ko opérer na moyinda ya pétrole oui balobi les expériences ya baindo mais soko simbi tango esimbaka te boyebisaka bato ko expérience to ngai komeka kopere na mwinda pétrole esilaki to mwinde komaki kopupuka moto akufaki to wana bokosi makambo bozongisi bandoki na famille bokangi batata basi bandoki botala mais toze na ministère mosala na ye nini nzambe ya ba santé physique ya bato yende falaki ya recenser est-ce que soko to tuni na ministère na biso réellement boyebi nombre ya ba centre ya ba dispensaire ya bopito ya mineno toze nango na mboka oyo bakoyeba yango bakokoka kopesa yango te
bakoma ko opérer bato partout. Au côté na salle d'op bati mesa ya salle à manger. Ba fini ki yango soko bâche. Capot. Yango wana lit opératoire. Ozo ko kapé basé ko lo bango na lolendo. Akota na salle d'op. Na ebité bandeko balandi biloko mosusu elekanga motu vraiment ça fait mal, ça fait mal. To bunda ensemble, to conscientiser, to se ko beta ndembo te bino boze ba supporter te bo fandi na pour tour te pona ko applaudir pona ko yemba te to bunda s'il faut bo sala quelque chose. Bon mituna bo sali ba médecine na mikili ya poto wapi de partout bo ali na felika na bamboka yonso. Mais apport na bino. C'est vrai. Lelo ba politicien parce que banga politique a face clos. Mais yango sala Chine. Mayele bakendai ko yiba libanda yango bakumbaki na Chine. Et yango tongi Chine lelo. Mais bino boze ko sila nini libanda. Soko réellement boze ko détenir quelque chose. Beaucoup d'expertise na bino. Okuka mo monta uti mikili ya poto. La majorité ba ministre ba utaka mikili ya poto. Nano ba mona dispensaire ndenge wana te. Ba dispensaire on dirait période ya 1964 tango président Kasavubo alinan. Mais lelo 21e siècle. Basa ko bana moto kota na salle d'op. Chambre d'opération au côté na chambre on a bato mosusu bami bako fongola onzoto donc bakoma ko coopérer soko na ba anesthésiste moko ayeka ka maîtriser abeti anesthésie bako kata ye wana bandeko balandi tozena ministère mobimba pour kaka fazwa soko $200 wana faut kaka soko moi $150 wana appendicite wana et ko pesa lango soko 180 soko 200 akobando na 200 po ebike soko kakoli yoko lo ba 150 yako akomatso moke bo suka ta na 180 et comment kaka opération mi balé hernie et agachu mon côté bilatéral et ça qui ba panzi son mi balé ba opérer yo kyste ba monaki na myome bako peromium bakuta kina kiste mopanzi. Donc tic tac moko manipulation moko exploitation moko escroquerie moko na domaine médical boko zana les canicité. Bankisi dese bankisi oyo po ya bese bako pesa kana ba centre bango bako migoteka yango. Bazena tango te batuna nkisi yango ba pesi eze périmé eze malamo ou pas te à vendre. Le quoi déjà bango moko batia bandeko na bango bakobai. Bandeko balandi tolo bakabolanda kabiso sans tendance sans parti pris. Kozanga bonzambe cause majeure ya souffrance ya l'homme noir. Ose ko mona, ose ko tala, ose ko mona te. Yango bato bakena mikila poto bakopie nini? Na fandi 30 ans na poto. Ah non, en Europe c'est comme ça. Ninya lobeli comme ça. Afandi na soufa te mamuka dina ye tata na mwasi na bana. Babimi bakei na piscine. Ah, c'est comme en Europe hein. Donc yo loko copier en Europe kaka ndenge basokolaka bolumbu libota mobimba même nous sommes des bantous bandeko balandi. Bo copier yantina. Bo copier yantina. Bino bo uti ba 30 ans na mikili ya poto tango bo yawa bo sali ba boîte de nuit mais bandaka musique na tongo boîte de nuit fungwa maka 12 heures na habité bo ze ko sala bikalawa eze ko tekela ba mineur masanga yoka bo sali 30 ans na mikili ya poto oyo bino bo kumbi kuna ko sokola ka bolumbu ko fula parfum na nzoto yango bino bokumbi kuna maquillage na basi 6 heures ndenga zeko la mukaka ka sokoli a poti nyovi yango ka bino bokumbi mais bango base ba travailler
Basé ba gestionnaire. Le poso pembe atambusaka mbongo na gestion. Awa tabati bato ba futa douane za poche ya moto. La preuve ane batiaki soko 5000 na soko bakangi moto azangi cash ne. Batiaka bureau nini 5000 wana ifuta melaka. Bureau nini mbongo wana soko totuni lelo ba malmene bato ba ndeko balandi. Ozo komona baze ko koka penza tata mokolo po azangi cash na azangi 5000 et au finish komaki bato bakomi kolokota ba cash ne. Atali penza souci ate moko ya la police ya kaliboso kuna alokoti cash ne. Ayebite ba otali moto mosusu alati cash ne mosusu bio kaleson ya moto ali boma ton me cash ne. Azeko respirer yango azeko benda mon pepe nango na zolo pe na monoko. Po azena 5000 apesa te. Mais soko to tuni mbongo yonso ya bamando wana mboke bénéficier nango na nini e moneli yango wapi te nulle part. Ba policier ba komaki akangi akotisi na couloir. Webi keza 5000 yoza na combien? Nana demite wana na commission na bureau o lengi o PC 2500 o PC 3000 adui atikio. Bato balokoti ba kashine. Botala mboka ya bato. Bato bazena biteni wana ba uti mikili ya poto. Ba fanda na ba poto. Bazé ba prêtre ya mikili ya poto. Bazaki ba donneur de leçons lobby eleki. Ba pesi bango ba ministère. Te ti bazaki koloba wana ba inconscient. Bazé koloba na bo mwana. Moto liboma ze ko finga bato ya normal etala liboma oyo azé à moitié ni suki ayebi mbule kota sanola te azé ko finga bato bazé ko sila na bango transport très bien habillé bazé ko kenda ko vaguer librement na occupation na banga ze ko loba etala ba maboma oyo bato maboma ye liboma ndenge bato balobaka libanda ya politique sans conscience ba yebi na bango nini bazé ko loba te lelo ba komi aux affaires Mona sepelaka chef de l'état doit mingi bato ya poto bato expertise mais lelo basé ko sala nini lelo basé ko sala nini secteur nini ba pesaki na mwana moko ya poto oyo tomoni développement na yango a imiter te ba somme kaka ya mbongo ndeze koleka ba salaire oyoki écart ya salaire ya bato wana na peuple oyoki mawa te baye ko récupérer na mboka mondele mo sala penza folie na bondumba ya basi zato bala bele zate par rapport ya mibeko na ya établissa ya préférant na homosexualité que polygamie awande bayeko donc chaque mois zeko bala ndenge ni ba ko s'occuper na mayezingeli peuple ndenge ni ba ko s'occuper na mayezingeli peuple na bango bande ko balandi soko boze ko tala tel lo bazé ko stériliser ba bisalelo na bango nakotoki sabiloko na makala na réchaud ba uti soko salle d'op o bango ba benga salle d'op po sens ba eko toki sabiloko examen oya ko sala yo ba question ko tuno ne bandeli yango ko sel ordonnance asenga yo sel asenga yo urine abenda makila goutte pese globule blanc soko nini oyo kaka tuna ki wana yemo ko estimé oza ko ka ndenge nini so la mukina tonga na mukina tongo mo fatigue so moye bando kenda na kokota ba 16h 17h wana o sentir malili mutu a comprendre wana c'est que malaria bala na nina typhoïde to kana ba fulu oza ko ka su ndenge nini ba mokusa per mo zo sala bon faut sala ba examen ete atuna ki o déjà ba question tunyo yango na ba examen donc aucun na centre moko songolo mais ba sali onde ba examen oral oyo ye nango sel soko nini donc ndeka yo bibi ya bwaki yango kuna akomeli ordonnance ayebi eloko te yango bomoni ba bomi bato ebele awa o bazalaki ko développer déjà sucre bakeye ko tia bango ba perfusion ya malaria
pour chemin à perfusion et bah qui ça rappelle moi mbongo na ba biloko na biso ya mike owe et bah qui ça moi quelque chose bande ko balandi botala ndenge moindo azangi conscience aze komi bomaye moko ba dirigeant na biso bo bimaka naze ko insister bo kendaka mikili ya poto bo monaka tango boye libisoni bo kumbeli bisoni lokwa ba solution bo kumbeli bisoni OK na ba centre à l'état ba ko dévier yo malade po ba yiba ba matériel yonso équipement yonso ko kay ko sunga na bopito minene ya l'état ba tinda na ba centre na bango privé au lokolo c'est bloqué d'abord malade kaka ndengo ze ko ya ba dramatiser maladie na yo ba memi donc na déontologie soko sorma d'Hippocrate rango soit disant ba kenda ko sala na éviter si photo changer ngo pe combo po yemoko Hippocrate atangaka na mayele ya égyptien mère ya civilisation bison de fondation ya médecine mais les autres ko sala ka sorma te biso ba indo na combo ya Hippocrate mais attendenge wana les autres lobeli ngona no ndenge wana basalaka serment d'Hippocrate yambobo mo yamoto mais soko yena bo donc déjà ba démoraliser bino simba zungisa eloko liboso ba otuna bino bongo bozui tambo po boya na epo nani mais tawa komi nango yango te so basali mbango te mais boko ko zangela moto yoka na malada yoki bongo na bino libota bomemaki tata na bino yaya na bino mama na bino leki na bino bolingaka mingi moko membre ya famille na bino bozen na ino na bolingo affection bati ya bino loko ya ndengwana na cerveau nde sika bako manipuler bino na ba commissionnaire bakoma na ba hôpitaux na ba commissionnaire bakoma na ba hôpitaux non ngana dika na aider bino c'est très facile docteur a erwa yambaka penza li soute mengalo kwa na yebani na docteur le temps na kota na expliquer pour na oki penza mawa surtout ya mwasi na omone penza ka lokwa mama leki nanga moko do moteme tout aki ta na monio yo na lobi na yede bino na kombo moyibi ali boso nde ye wana bankisi ya ba 350 francs azeko tekela bino na ba 1000 francs zeko lia binongo donc tekela binongo fois 3 ah, bon, pesa bino boza surchargé. N'importe où, si ma babimisara, nini te, mais c'est plus rapide, biso so kanaba dépôt simawa, to bima n'importe biso quoi, tout ça ba personnel à awa. Azeko kendaga fongoli sac, aya teke libino. Na moto ya me make pa na bino ba comparer ba produit. Yo za na nini. Yo ze na nini. Ona. OK, c'est bon. Yango ba koteka. Et c'est que le kawa na 21e siècle na mboka ya bato bajwa pe mboka yango bakeye ko dédier yango soit disant pas ya garçon wana nzoto mikie yezo a battre la mboka et c'est regrettable au koti hôpital soko pona typhoïde obimi na malaria obimi na makwanza po okokuta bintsekwa na bande ko balandi mawa te mboka ekotongama na ba valeur mboka ekotongama na ba valeur moto sa kufi d'abord awa ba réanimaka moto te batalaka battement ya motema ya moto te akufi ou pas donc miso na bango comment ba pareil oyo emonaka déjà liwa ya moto ndeka boye atali bino nde boye wana so atali pe famille yango eloko te akosimba pe bi moto ngo pe tabi o boye na ebembe bolekisa na morgue mais ena ba du cœur ya ba 3 heures du temps ezena ba du cœur ya ba 6 heures du temps
Eze na barre du cœur, il y a 24 heures. Eze na barre du cœur, il y a 48 heures, 72 heures même. Mais moto a koufité. Non, rendre l'âme te. Mais nenga talibino kabi, oh boyene bembe bo l'exabo kenda tie na morgue. Moko la okenda ko bimisa bo moni e bembe changer forme. Maboko changer. Moto e ke munga malili tango beta ki a mekibo ya zena na kati étouffement donc e silaki déjà. Et silaki. Ba réanimaka batote. Parce que ministère azeko sala nini? Te ministère mobilisé na tango ya coronavirus lokuta. Na tango ya lokuta nde ministère alakisaki que aze ministère ya santé. Ba conférence de presse, ba descente, ba carnaval motorisé na lokuta. Botala ndenge bonzambe wana bakumbela biso eze ko inspirer bato na confusion. Énergie wana sa bimisa na malaria. Lelo to ko évaluer malaria na 10 dernières années oyo malaria abomi combien de personnes, combien de Congolais, combien des Africains. Te wana conférence de presse au salimate. Il faut ba mettre balukalisu sous balobia polio. Nanu mota bela pete balobi polio abeli polio. Na yoka tengai. Na tikala ko yoka te. Polio. Et comme il s'est coca, to paralytique, mais polio en gros c'est contagieuse. Mais c'est bizarre. Polio en gros, et comme ça moto qui tifa, ce que comme qui tifa, mais c'est contagieuse. Et si kanini handicapé à la contagieuse, moto azé paralytique, moto azé bon sono a contaminé moto moso comme bon sono. Okomona ba ministère na biso na ba personnel nango ba bandi ko sala ba banderole ba bandi ko sala ba panneau pour bato bazwa vaccin pour essayer accompagner na ba million bande ko balandi bo relais ak information bo s'abonner bo partager ak ba mission to la musa makanisi ya bandeko ya misolo ya ba congolais bali balingi ko investir batala ba secteur Boko ya boko kutana na nkokoso po bako senga bino pourcentage avant bo investir popo ya bango d'abord libumu na bango oye penza okosala mosala ko engager 350 personnes mais soko kanyaka na yezete zonga kutu na mosala no 350 na batika la kobunda na moyibi na zododowa mais yo kosala te po kanyaka na ye ebimite bolobake mboka oyo nzamba zali te sans fumu kimbangu l'Afrique ne s'en sortira pas sans fumu kimbangu les Africains toko s'en sortira ata te na seconde te ok n'hôpital so na hôpital kawana ya bangote kawana ya bangote basé même pas na docteur basé même pas na médecine interne tant mon soubaïbi déjà que ka oyo eze boyebisi azeko lela respiration eze mala monter azeko lela motema babandi bino bi pale somba fiche yepe na tourna zeko nga benda kaka quelque chose na ye abenda nano quelque chose na ye le reste après soko si à retenir bino alekisi bino tango on a moni sikoa eze susu kanangate il faut transférer bino bandeko baindo po ni toze kokoka ko capter message ane songanzi na fumukuzu ke muzana panda na ngola te ke fumuki mbangu nde molimo ya conscience bolimbisi oyo koyako kozongisa biso baindo bato na konyokola moninga na ngai te toloba na maloba ya malamu aloba liloba lipamboli po ya ngai
mama isimbi aloba maloba ipamboli po ya nengwa Mantswela aloba liloba ya malamu pona nengwa lembinya aloba maloba moka malamu pona na koko bafudi aloba maloba moka malamu pona nengwa nanga kuna aloba maloba malamu pona tata Moila aloba maloba malamu pona nensilu aloba maloba malamu pona na tata Mpemba lobi maloba malamu pona tata Ndombele lobi malamu pona tata Ngimbi lobi maloba malamu pona to loba na malamu to benda milimo positif pene na biso ke to zala na mokili o kaka bato baloba na mabe na pesa kileki na ngai asombela ngeloko boye na tinda ki conteneur moko ba dedouane balenga mbongo na lobi libota oyo okuna pe ateka ki biloko na ngai asali fo to loba na kaka mabe kaka milimo négatif nde ekozinga biso ekomi ko inspirer biso nini confusion milimo négatif ezingi biso ekomi ko inspirer biso nini contraire ekomi ko inspirer biso nini ba défaut ba mbeba tala déstabilisation ya bomo ya bato obotami okei kokufa oyebitino elaki na mokili te passage na yo na mokili eze marqué te eloko te me botala Facebook lelo otala bibembe bankufa soki eze 10 mibange baze mibale le reste bajene de 0 to moso à quarantaine olekibo ya kufa ki brisque mais ministère tango to ya mortalité et comme soko à 12% na mboka na yo ose koloba nini ba morne toi qui na maman moko abotaka oui jumeaux awa na République démocratique ya Congo na est oui jumeaux bakufa poni couveze à la terre tala histoire homo qui le perdre ndana ebite na vérifier ka histoire ya bokala depuis mais nano na okite ba mapasa moko 8 na mboka na ngai te mama moko abotaki bango basiliko kufa batikala ki mibale bango yonso pe balandi bakei il fallait qu'il passe la soko plus de 30 km pour pas qu'il n'ait pas ba couveuse moko on dirait ba fermentation ya ba boulanger pays le plus riche du monde yonso mokile ko lukaka eze awa na République démocratique ya Congo tozepe na bakambi ba intellectuel ba universitaire ba professeur des universités tozepe na ba politicien soit disons ba lingaka peuple na bango kimi mfumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani mbaleze koya pona manaka isusu matondo